moi motuna na yo ndeto yeba ko kota na conclusion masolo na biso oyo bandeko babane ko landa biso to pesa moi maloba na biso ya suka ndeto yeba ko kanga bisaka eboto mama na biso mise. Ah, eboto papa desfe na kanisi moi réponse et outi moi moke na kanisi motuna na ngai ko pe kozaneti oyo outi ko loba wana ya soto yeba ki armement ya ba militaire ya Congo na Zaire le wana tant ba ko la dictature. Tozali koyoka na ebité siko na question tozali koyoka que armée on qui armée mo makasi ezalaki na ba armement penza ya ki ya équipement moderne ezalaki mais tango siko bato wana ba ye ba Rwandais tango ba yaki armement na ba militaire bazalaki wapi po ba repousser yango donc question na ngezali boy armement wana lelo kenda wapi normalement ba ezala ba militaire mingi na kasi bino papa Olivier bozalaka ba militaire na kalako posant militaire na l'air ya dictature peut-être il y a monde beaucoup de siko na kati ya rébellion mais ceux qui m'ont tourné na ngezali stratégique pour répondre hein mais na lina lo baboué ceux qui ba militaire o bazala ki na leur wana lelo ba telema ba sima armement o ezala ki leur wana na ndimite ke Rwanda ko ko fana na mboka konza ninga zo konza wana bon te papa na ngambe kana répondre ngana. Bon, maman disait, problème est ça. Tout ça qui n'a vraiment pas cassé. Problème la vie, c'est là qui nini, les là qui bien organisé. Organisation, mais qu'on dit na biso, bazala qui m'a bé. Et puis là, l'époque à Mobutu, nazala qui militaire. Mais biso, tu as qui quoi, couiller Mobutu, tant ou avant de Kotaki. Parce que là, la Kotaki m'a mal. La première guerre, de la Kotaki qui m'a mal, la Kotisi biso, photo. Donc, on va continuer. Mais ce que Bassar na biso la DSP na biso wana bazala ki zéro maman. 0. Oh la zone baza radio parce que bango de la kima qui est belé na front. Bango de la zeko kima na front. Bazo ki la biso. Bogalo bozo kala. To sa ko yoka yo papa na biso. Bango siko de bazala ko kima mwa muke et puis tant bazala ko kima mo batike biso ba front. Finalement, biso le tout ça quand on se défendre parce que yé mutu azala ki makasi ya kimi et puis munition parmi ba bikozina biso ya époque wana ya Zaire et belé bazala ki ba ki guerre oyo au premier guerre on a eu la libération ba on bazala ki ko trahir mboka parce que ba généraux il avec Kolia Mbongo et puis na on peut par exemple première guerre parce que tout temps qui attaque première attaque ba on est en va les maires la ville les maires parce que ça là qui court avant les maires les a ouvrir ils ont pas la ouvrir tant que l'autre cas va vendre les millions ba koti biso ba sage non fait ouvrir ba bino mboka zo ke de ba vendre ba ko attaquer biso ba j'ai moi de ba koti to ba mi ko le ba militaire na biso époque ya Mobutu wana mais problème c'est là qui ba mission au moins bozo ke na front ba to bazo teka ba plan na bino eza ba généraux na bino o la généraux ba attaquer l'époque ya Mobutu de bazo teka ke ba to na baza ko ba to na baza bo parce que Mobutu a soma ba mission a soma ba mission ba ordre de Staline soya au soma pas que ça to zo gagner guerre. C'est que biso c'est le bon avis ça qui guerre était comme à la Rwanda mais comme parmi les bateaux bazala qui na mon bazala qui ko trahir bango ne bazala ko teka ba plan nyoso et biloko yebo biso to za na fo ba militaire na biso bazo beta biso ba lo bombarder biso so bazo ki biso biso na front c'est au moins mutu oyo ozo ba keno to zo bunda na ye abandi ko beta yo c'est-à-dire que azo na obi ma front tango yo kimi front ba rwande ba passer au moins les zalaki c'est-à-dire que les zalaki moi trahison zalaki ya Nicolo na première guerre parce que deuxième guerre musée a pourquoi quitter parce que Mindele la qui était parce que la deuxième guerre là déjà ce qu'on a quand des réfugiés en Tanzanie da bénéficie biso déjà que musée zo bena barondé pour moi na nyoso to so na ko ya ko aider to so la sur deuxième tour au moins c'est-à-dire que pour la militaire na biso ya Congo bazalaki bien formé mais ba mikonzi na biso nde bazalaki moi ba ibelo bazalaki déjà que bazalaki ba boma Mobutu parce que ba monde bazalaki ko trahir ba plan nyoso ba monde bazalaki ko teka biloko nyoso on bino kozala fo mutu azoteka plan na bino asa mokonzi na bino ba généraux wana bino ko kuna nini pour ennemi ayi déjà plan na bino eza neti lelo pour ceux qui lelo tozo gagner bitumba te c'est parce que Joseph François Rwandais asa na mboka bozo ka sala biloko nyoso ya zo pesa na Rwanda ba tona bazo sala kolonga ekozala passe po gagner bitumba eza passe na neza na époque ya Mobutu neza ati bon parce que ba généraux nyonso wana
majorité ya bagénéraux baliaki déjà mbongo bango nde bazali koteka baplan bozokende na front bayebisi bamilitaire oyo baza na nsima na bino babeta bino babombe bino boza na front parce que boza na front bozobloke babale baavance bosiko bomoni babombe siko ezouta na nsima na bino ezobeta bino ezouta liboso na bino te ezouta na nsima na bino c'est-à-dire que bato na bino nde bazobeta bino omoni mama nzembe ezaki problème na biso. Merci papa Nabiso, vraiment nalandi eloko epesi nga na mawa to mekana to pesa papa Nabiso lubaja yeso ko zana motuna ou bien ozana maloba ya koloba pamba te to komi na suka émission na biso sengeli ko kotaka avant to pesi yo maloba benga nga bien lubajwa papa Nabiso to pesi yo maloba lubajwa soko lingi to chana émission qui oyebi papa na lingi organiser ba émission ya boye ya ba militaire ba mission ebele parce que nous avons besoin ya ba jeunes militaires wana ozomo eza sujet moko vraiment c'est malheureux que na koti un peu en retard parce que nazali lero na ndaku nalandaki mama akotaki na radio et puis c'est curieux que nalandi émission na bandélité mais oyebi but na yo na radio na yo ezali ya kokebisa biso ya kopréparer biso pe ya kotia biso na nzela moko lobi tokende kozwa mboka ezali lisano te ezali ndenge ndeko na nga azoloba wana nazoka ye très bien naza pe na video moko kutu o ba jeune video moko ya 1992 ba jeune ya Goma baboyaki tango abila le père azokota bazoboya bazoloba batu oyo oye na bango biso toligi bango te na Goma guerre ya Goma bakomi ata na Bukavu te bazalaki na Goma ke batu oyo oye na bango biso tolingi bango te nga naza nango donc makambo onde ko nga azoloba wana ezali makambo moko ya motuya mais l'idée principale na situation oyo tokomi nango lelo na niveau oyo tokomi nango lelo tozongela penza tozongela nani tozongela kibumuumbu moko na ndenge moko ya kosakana te lelo soki boyoki pays et se diviser bokamwa te lobi awa na bana koloba na ndeko na biso mususu wana na radio que démocrate américain babengaki ba intellectuel différent nga ndeko na bino nazaki pe na kati babengi biso tokende na Maison Blanche pour que biso diaspora tokota na kati kuna tozwa ba ministère élection ezala te po tokende kuna tosala gouvernement ya transition na yebi ke discussion yo ezo continuer na leka na radio lisolo te pona loba likambo yango mais boyeba ke babenga ngai awa batindaki awa balingaki batinda $15,000 awa epa na nga pour que nakende na Washington DC na boyaki oyebi ya soki biso ba jeune na ko continuer à koloba et surtout les militaires soki vous continuer ko sala ba mission boye to yeba to kutana papa nani DSV soki baliste nga na sala déjà awa nazana liste na ngai ya ba militaire nazana bango nazana ba liste mususu ya ba congolais c'est-à-dire na ya ba américain parce que nazana ba noir américain ebele o ba bunda na bitumba oyo ya nini ya Vietnam ebele bazolinga bazonga na Afrique nazana liste ozomona
bayebi la politique ya babindele, bayebi la politique ya biso batu mwindo. Batu bazali kotambola na Kisasa wana mipaya. Bazana pouvoir ya mboka na biso. Ba militaire bazali kotambola ko protéger bango, ke bazali ko protéger état. Likambo wana ezalaka te na signature moko na loi ya ki militaire ezalaka te ke yo obatela mopaya na mboka na yo. Po ayibaka po mboka na yo ezala mboka ya kosakana nango. Oyo nyoso azalaki militaire et oyo azoyoka ngai pour le moment, il faut ayeba ke tozali koluka militaire nyoso oyo azalaki militaire ya solo. On ne peut pas continuer ya ko protéger ba étranger oyo bazali koyiba, bazali na ba idée mon côté pour la kobongisa mboka na biso. Ba mindele baza côté mo mipaya ya Afrique côté mosusu. Biso to kufa lobi tolingi bana na biso bazala kaka ndenge biso tokomi biso tokoli na kati ya kibumumbu, ou bien il faut tozwa décision. Ozali soldat, ozali na lisasi, ozali na pouvoir. Soki yo yebi ke ozali kobatela mutu oyo azali mutu ya mboka na biso te, ou bien batu oyo bazali batu ya mboka na biso te, mais ozali na lisasi. Awa na États-Unis esika tozali yo okende na ndako ya mutu te, okende kotoke na ndako ya mutu te, soki ayebi yo te akobeta lisasi mpe okifi pamba. Pourquoi azali na pouvoir wana ya koboma yo? Parce que azali na lisasi. Basoda na biso bauti kobenga ngai awa ke général oyo nani munene oyo akimaki mboka po aleki asukola mboka aza maladi bakangi ye na Brazzaville. Basoda bazaliwa. Merci papa Nabiso Lubaja, vraiment ozali na ba intervention moko ya kitoko papa Nabiso ozali koloba mais zali malamu bozalaka na ngonga na tango to bandaka émission na biso mpamba te tokotika vraiment oloba ebele ba congolais balanda yo ba comprendre maloba yande ko na biso pamba te ozali ko bimse zali ya motuya mais ngonga na biso vraiment to komi na suka bolimbisi papa Nabiso. Merci. Tolekana topesa bandeko ata mwa liloba ya suka mpoto yeba kokanga masolo na biso ya mpoko malelo bandeko nyonso bolandaki biso na mpoko malelo na émission ya kitoko masolo ya CNZT mpe na mobundeli monene oyo azali combattant oyo azali soda mapinga ya solo ezali ba KDRT naza ko préciser eza ba KDRT ba gendarme te o baza ko botola bandeko na biso ba congolais mbongo na po matete o na ponga bi o na rompo ngaba te bango wana te o ba botola ka bato ba mbongo ou bien bata faire économie ou bien la police de roulage oyo tindi camion na yo na Kinshasa ebula bango musala ko kangaka ko senga ka ba mikanda ba kimebele na poto bango nyonso ka baza ba soda mais ba véritable ba soda bango yeyo atalisi biso bandeko makambo ezebele papa na biso talisi biso bozo kende bitumba bino bozo kende ko benga na ba Rwandais bozali boso ba konzi baliaki deja mbongo ba pesi ba soda misusu minduki ya solo bino liboso ba betaka bino ba buzu liboso ata yo moko l'air ba attaque ezalaka est-ce que masase witaka na sima mu Congo ou bien ewitaka liboso eza koya
mais bandeko na bino moko baza ko tindela bino ba lance roquette lere bokomona bouf bozongi binemi nde bakoti bandeko lelo mutu na mutu oyo alandi émission mpoko malelo akola soki akolaka te bozoka makambo ya Congo na pete nyonso tu lelo meka kotala ndenge papa na biso Olivier alobi meka kotala ndenge papa na biso Tambo alobi ndenge papa na biso Luba Joie ndenge alobi na banzi na alobi Turo Malamu na papa na mama na biso mise na kolekana ta na mwa 1 minute na respect ya ba auditeur na biso nyonso tu na mekana ko banda epa papa na biso Tambo nde na kokota epa papa Luba Joie après na kote pa mama mise nde na kosukise pa papa Olivier pour na kobelela bato mapinga nyonso tu papa na biso Tambo topesi yo maloba. Oui, merci papa DSV pour na maloba oyo ya kosi cette mission. Ngai na ko lancer appel parce que j'en ai marre. Nous en avons marre nous les Congolais parce que mboka na biso ya munene tozoye ba valeur na ngote baza ko piller biso moko tozo souffrir bande ko na biso le so ba ko singa ba mbongo awa biso pe to na makambo ya biso alors que bango kuna ba ko nyokwama na ko lancer appel na Kabila oyo to ko benga Kanambe tika mboka bima okende na mboka na yo et puis tant ozo bima oso oyo sozui ekoki bongisa nanu Congo wana parce que baliaka pe esukaka bongisa nanu Congo avant bima ndengo zo bongisa mwa ndambu wana kisa lisu ya mingi comme ça tant oyo zo bima otiki Congo pe mwa malamu ata ba belge banyokola kabiso me batika ka mwa biloko oyo kokai ko sala mwa Congo pe mwa malamu mais soko ko bima obima otiki pe mwa biloko malamu parce que toyebi ko bima le bien mal acquis ne profite jamais tala Mobutu azwi bambongo titi ya suki wapi kanisa na zo lancer appel oyo na ba soldat nyonso oyo bazalaki ko bundela ekolo bakima baye kotoyo bayoka message oyo to bundela nde mboka to tika kozwa ba corruption tozo sa nde busoba parce que mboka oyo nzambe nda pesa biso yango na suki wana papa DSV. Merci papa Nabiso Tambo wana ezalaki intervention ya grand combattant patriote congolais oyo a intervenir tika na lekana epai ya topesa nano papa Nabiso Luba Joie maloba na sima nde toleki epai mama Nabiso mise nde tosuki epai ya papa Nabiso Olivier papa Luba Joie zoya yo maloba. Retournons le manche. Donc, tozonga na ba kombo na biso penza ya solo. Makambo ndeko na nga uti koloba. Tozonga la penza likambo na ndenge ya bosolo. Soki soda esika ozali. Soda nde mobati. Soda nde mukambi. Soda nde chef. Chef azayo aza kopesa mitindo te parce que chef azalaka soki oyo apesi mitindo azali kobongisa mboka oyo azali kobebisa mboka azalaka lisusu chef te pa soda tala ndenge tokabwani tala ndenge tokomi tala mboka maloba eza pa ya yo soda mboka wana esengeli ezala bongo producteur lelo ya coltan na monde eyebani eza Rwanda manganese ezali Rwanda manganese diamant ezali Rwanda or ezali Rwanda soda papa DSV zongisa émission oyo ya basoda parce que nous avons besoin ya soit sous basoda nyoso tous à l'ensemble ça c'est la kamoko oyo soit ka ebomaka. Merci.
Merci papa na biso Luba Joie na intervention kitoko ya papa Mayele. Toleki pe mama na biso Mise toyoka ye lisusu liloba na ye oya ko pesa ba congolais na pokwa mwalelo. Oui, papa Desfeli, le balanga ezali kaka ezo rejoindre papa Utukoloba awa conscience ya congolais et sala. Conscience ya militaire congolais et sala. Pomboka na yo etekami, mboka na yo ezako limwa. Po o ne so papa Utukotanga ba richesse ya Rwanda e uti wapi? Ye Rwanda azoka ngo depuis mukolonini. Biso tokola toyebe loko wana te, ezo uta wapi? C'est que baza ko yiba ya ndenge do batonne eza ko kende directement pour ne pas na bango azo produire en ndenge nini to yebi bien que ça la kate hein conscience ya congolais ezonga yo soda ozalaki olapaki nda yo ko salela ekolo na yo ko wapo na ekolo na yo mboka eza ko kufa mboka eza ko kende esi ekei bozongisa yango bozongela dignité na bino bozongela souveraineté na bino. Papa tambona yo keloko moko yo lobi esalinga pasi na motema papa nanga. Eloko kabila za kotonga kanambe aza kotonga na kisasa eza lokola omoni bola mo mbanda saela ka mbanda. Ezalaka ironie. Ezalaka azo sala ngo te po alingi mbanda na ye non. Azo sala ngo patia yo cas de conscience. Po jouro boko benga na yo aloba mbanda na sala ki pe bola muté. Omoni papa nanga tambo. Eloko wana aza kosala bino cas de conscience ye aza mopaya ata pesi yo million eza ya mboka no moko te eza ya mboka na yo moko o wana bamiete akotinda batone epa na ye bamiete nde suka azolinga asala bino azipa bino miso apakola bino mafuta boloba asalaki mpe no tolingi yango te aza na tolingi yango te eza ya litio eza ya propre te eza ya sentiment ya kitoko te papa nanga tolingi yango te ce qui a sali, ok. Ezali ya richesse en boka na bilonde sali bon, mais ezali ya litio, ezali ya bola muté. Nazongi sima va pas déçu. Merci et maman Nabiso Mise, merci et pe nabande konyonso oyo bazali kolanda biso na mpokwa malelo. Émission oyo toko répéter yango lisusu. Ezali émission moko ya motuya na ba révélation oyo ya papa Nabiso Olivier awiti koloba. Ya solo bandeko oyo bolanda kibiso na mpoko malelo mutu na mutu matoi efungwa mape ba soda botelema bandeko bo comprenaka te makambo mikonzi ya mboka basalaka boyoki yango oyo munduki moko 3 personnes si masasi 18 personnes bozotambola na banzete bosala ngo na sous forme ya minduki bopakoli ba couleur pona ko bangisa kaka bato bopakoli ba couleur pona ko bangisa bato kaka ke o ezali munduki bopakoli yango couleur ya mwindu botiango pe singa ya sakoche omona soda lati teni azali kokende lokola moto akei etumba nzoka nde akei na ye etumba te aza koluka bato baza na minduki ya bien tango bakobeta ye pe milali na se lokola za na munduki ya solo or ke libaya ya pamba za kozela soki balobi ke se akufi wana ye muto aliboso ko kima mbango pona kowelela lisasi munduki na ye mpe mbeli na ye baloneti na ye na sapato na ye bandeko tomoni basoda na biso ya Congo bazali kokende bitumba baboti ezali te sokotali bandeko bomonaki balakisaki na bafoto awa corbiari ya bakongolais ya basoda congolais ekoma bavelo soda kufi motuka ezali te ya komema soda oyo akowapo na ekolo me minduki nde emonani na babere vert na velo oyo babengi char de combat yango nde moto ekendaki kokunda soda. Quelle humiliation na mokili oyo na ebele ya richesse tozali na yango ya solo bandeko. Tokomi na suka émission na biso topesa papa na biso Olivier ye ameka koyebisa ba congolais na ba congolaises ba auditeurs nyonso bozali kolanda biso partout dans le monde entier bolanda émission oyo kitoko mpe bokola tokoyela bino toujours ba thème ya malamu mpamba te awa number 1 papa na biso Olivier toyoka yo e boto.
Ok, papa Desfe, kana ngana loba kaka ndenge mama auti koloba ke conscience na biso ezonga epi na bolingo. Omoni sa conscience ekozonga nango me bolingo eza te. Tokosala nini? Faut tozala na bolingo na biso ezonga na conscience na biso. Wana ni toko na biso. Parce que toza déjà humilié par les Rwandais na éviter. Omoni bon, nga naza mutu ya kote kuna pasi oyo naza nango na motema na nga soki bomoni nga nakokolia meme Rwandais boye bokokamwa. Mais tokosala ndenge nini parce que toza na bolingo te. Problème eza bolingo na conscience na biso ezonga. Po lelo nga nazoloba na lancer appel ke soki tokozwa leader ya bien oyo amoniki alingi mpenza tokota mpenza ezala lite ya solo nga naza pre mpenza moma nyonso oyo akobenga nga scap na nga boyebi yango nini tu oyo tokende tozonga na mboka mpona kokende kolibere mboka naza pre epuis nalingi te nazala général mbe colonel obe mite nga nalingeka tozala na mboka oyo eza na droit c'est tout nga naza deja aposa mboka na nga ndenge nazalaki kala bon c'est tout epuis nazala okipe na mutu te nazala okipe na un pays comme le Rwanda là nazoloka mabe na motema na nga un pays muke bato yango mpe mike mazoto mike baye kodomine biso eza pasi merci papa Despe nazokino malo